to babiloko oyo eseli ke o marche lobby babiloko wana nyonso na banza organisateur ya makambo wana ezali nde Fils Mukoko touti kozwa ye na responsable oyo aye na ye M. Peter Kazadi pote babiloko wana nyonso lobby ezali te ye moko awuti kodekomande yango boyebi mboka na biso par rapport esika touti topesa chance na likambo nyonso oyo ekodivize biso dialogue ezali pote tukutana po tosala mokano oyo ekokopesa mboka na biso lukumu yango nde tosengi na bandeko baso ezala ya PPRD ezala ya FCC ezala ya IDPS ezala ya bakongolais nyonso totia kimia ezala nzete na biso biso nyonso toza koluna lobby makambo ya marche ezali te. Je crois que l'organisateur bango moko ba uti koloba yango donc soki tokokutana po te toyambana awa na sesa mais que o muto alongwa o marche boye pouvoir organiser bato basalaki organisation ya makambo wana bango moko baboyi yango donc yo mutu ya mulimu mabe ko profiter te po olobaka o balobaki na biso marche ezali au lieu tozala ini pote to bundisa bawo baza ko boma biso libanda bomoni ba bitumba ndenge ezoleka na Ituri ndenge bandeko na biso bazo boma bango na Beni Butembo na presque Congo Mubimba. Je crois que mobilisation ya congolais il fait ça autour ya ba valeur wana leo to lo batte que non o aza PPRD o IDPS o songolo pakala non lelo to za biso nyonso bana ya mutu moko pouvoir nyonso e utaki pa nzambe. Je crois que chaque chose et que de manière la plus pacifique en Afrique, Joseph Kabila a tiki pouvoir, mandat naye koki, a pesi le boko nan dekonaye, ou a zalaki eli, Félix Tshisekedi, ou wana azakoku mamboka. Alors, bino ba prophète et malheur, ou balingaka kolia, toujours là il y a des conflits, je crois que mbalo bokokota na chômage. To sengi bato nyonso bazala sima ya république na sima ya mbula matado biso nyonso to ndimi kazala nisika wana. Voilà chers amis, lelo na pesi Fils Mukoko merci mingi pona sens d'état oyo azali nango. C'est là où ça fait la fierté de la jeunesse. Na pesi maître Peter Kazadi oyo vraiment on a assiégé, ça fait plus de 2 jours, on va ça par tous les moyens, bah même la biso, Fils Mukoko, pour tout dialoguer, pour tout comment la résultat lelo. Merci mingi, na parole baso baza kolanda, biso nyonso tozala sima ya Congo, pe sima ya institution ya mboka, a commencer par Mbola Matadi Ekolo. Merci mingi. Merci vraiment merci pour tout même. C'est quoi le marche zaki oyo bimetali bisoto de commander marche pona nini tomoni ke président Sensa alobi na biso yazala pona médiation république totiena se bandeko na biso PPRD otiana se tokutana lobi na président Sensa toyambana otoyeba ndenge osala oyo babengi développement mboka. Vous et nous sommes les Congolais de ces histoires. Merci. Quinois et Quinois, je tiens à vous informer que, compte tenu du climat tendu dans la capitale, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a interdit toutes les marches. Il a reçu beaucoup de sollicitations et compte tenu de différentes lettres, il n'a pas pris acte et il a instruit la police de prendre les dispositions idoines. Nous demandons
aux compatriotes de respecter la loi. Tout celui qui osera démarcher ou détourner le public pendant cette semaine va trouver la police sur son chemin. La police sera stricte, ferme, mais dans le respect des droits de l'homme. La mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso, à la solution là, au bangate. Donc maman, on utilise des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate, dernière chance il y a pour sonayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça là, kaba produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo sanate pour la mandef to réparer capé ba bouton ya mandef ba mama toza wana pour encore arranger poso pour encore sa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue dans Grâce Beauté. Wow! Zambe, tolobate, filokombo, tolobate. Zambe oh. Yo. Otani. Ozolule yaba. Ya yoba koki kokoma bongo. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Ngai mwese radio kuma. Olingi osoma pomade naturelle awatoza en ligne. www.awatozaakem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse Yakosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate mpona kovingisa bamole mipende sima pe tolo. Somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat. Salut. La pomade Awatoza mase yango etakomi nango kibokoni na pomade Awatoza. Elengia Congo, top de top, c'est Papa Bonheur. Il est temps rester branché, branché. Il est temps rester scotché, scotché. Chers internautes, restez branchés, branchés. Ne vous trompez pas d'adresse. Si Nini est ton visibilité, si Nini est ton bifo, numéro 1 va site, ne zappez pas yo yo. Biso basoto lana, biso base atalaka, mana koma balingaka, biso basoto talaka, monde se batalaka, image bien traitée.
ya suka. Bravo Tracy Melenga Pro, couple parisienne. Tracy Melenga, la main magique. Nyoso simbaka ebongo na kawu